mais bazu ba chance te mais mingi bazu ba maman bokilo malamu oya kip akatali kambuti mais ba kipakata maman bokilo te mobali soki mwasi abimi na ndaku na yo osali simo landi ete ba o considérer déjà que boke n'a pas un divorce soko sali 1 an boza ba divorcer or ils na babiloko mususu ba bénédiction mususu otozo lukalelo il faut elekara par ma parents ngalo baka maboti no saza maboti na mama ona sombela ke liputa ndenga lobaki mwana nganzamba pambolo okozanga ka maputa te est-ce que ezala ka liputa oya lobi nanga ya lobi ka opesinga liputa ozanga maputa te est-ce que ozanga maputa oya lobi nanga ezaka liputa mobali so ayebisi oka vérité nga bafuta nga les 12 tous les 13 tous les 15 tous les 27 mbala moko yo déjà comment calculer que le autre les 9 mobile nga zo salaire les boye obandi ba problème fier vraiment comme inentendu obeli mutawoloba mamour kosi likebezo big sapso likebeza bien benga na privé tozongi sanga émission 5 émission nazongisa na lobelo mabe ya likelemba conséquence ali kelemba mani na via moto nazonga mkoso na loba bande kwa mamour oza na posa amour en distance esimba yo ozwa libala na yo soki mobala yebisi yo yokela mobali wana siko so na lobina bando kosenga kayo salaka nga boye kotisaka boye lakisaka nga ndengo zaleli eko pousser oke olinga moto kusulo kwa na lingo zalaka yanga kanga mutema so na Afrique to kosala biso nyonso soki te to kosala biso mais siko ndina lobai kota mikolo ezake bolingo amour en distance elinga chez les parents te mutu mo lobi amour elinga chez les parents te pour niveau to uta na ba parents oui omoni mutu nyonso to liaka mbongo ne na poto akabelo 1 euro 10 euro miso baloba maloba likola mbongo na bango bazali miso baloba maloba nzambe fio na otine ba mbongo na na passe na oluwa na poto petit to ba aventure akanga man hotel petit to ba aventure ye amona nzambe biloko mibali miso baloba ngo eloko liboso tia na mutu na yo bolingo ya poto amour en distance ezala na mbandaka ezala za na ba 100% poto olobaka poto te so lelo to lobaka ka amour à distance à poto parce que bandeko na biso ba libanda biso so intention comment ka vie na biso na poto posa bolingo na yo ana olobela bato balingani na olobela bato te ke bosa biloko masakano te po biloko masakano yango ne comment loko publier bato bitaka le tamboli yo kana si bato ba publier bango ba yeba ke ba publier ya monaika bolingo mais erreur moko mokie ne ko sala nini mobali wana po a venger ba mbongo na a venger makambo na a ko publier mais si mana peut-être parce que eze loko bo ko sala ngwana amour Jamido la télé number 1 Jamido c'est la différence du monde médiatique Jamido c'est la meilleure chaîne numérique de la planète voici les raisons de la vie les raisons les plus fiables c'était Yontinga Akanga Masolo Jamido la chaîne par excellence Jamido Yé Yé Jamido Banangola Jamido TV Eza na ba émission ya makasi ba théâtre ya makasi Lelo, ibeba, lelo, ibeba. Balobi, bilora bien, bagagi ya bien, bafilme ya bien, ba information ya bien eza awa. Bo s'abonner, tala nga na zawana. Bokomona ngande bolingaka nga, partout bolandaka nga bokomona nga. Jamido TV, kende liboso, avancez. Odingo tala nini? Odingo tala bakaki, odingo tala ba théâtre, odingo tala ba émission, kota pasi msusu te. Place Jino Lanzali, Soso Mobutu Azali. Batu tout bolinganga, na opi bolinganga te. Bo s'abonner, bo za décider. Nous surtout de ça awa, ils sont super canon. Ils sont super barbara, ils sont pour ça ma kitoko makasi bande kunangai. Baba de Yonjinga, udu sala musene yo kitoko. Jamido. Ndezali chaîne na biso, chaîne na bino, chaîne na batu banso. Bo s'abonner massivement. Parce que beaucoup de gens kitoko, bagaga kitoko, ba film kitoko, ba série kitoko, ba feuilleton kitoko, ba émission kitoko, nyonso ya kitoko. Ouais, Barbie, muto ki mate, muto japete. Biso nyonso,
mushapinzira moko boshabone toshabone bashabone. Bobo Sénateur, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Bo s'abonner bo reçoit des missions kafu bo reçoit gaga kafu bo reçoit vraiment makambu. Bo s'abonner vraiment massivement bo rater. Est-ce que si na kosabino na note? Est-ce que si na kosabino na note bo umela Bateyate bagagi n'importe un temps. Bobo Sénateur, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. On a lu massivement. N'a s'abonner. Tout ça, on a vu ce news tout. Pour tout ça, là, décidé. N'a le cas de s'abonner. Yo, aussi là. Nin. Pour bandola lanzate, bandolia qui a mal, qui a des gars. Pour s'abonner parce qu'il n'a pas à s'abonner. Donc, yo, soza distrait de gauche à droite. Dans la star, on a vu tout. Talanga wat. Té. Pasi na zaka wana ngana bango. Tu sais la raté. Soko di mutal. Utani ngao. Ngana le cas de s'abonner. Ngana ke. Tokutani wana à suivre pour bomona nene botai toujours. Jemido. Nyoso tu TikTok, izane Jemido TV. Bukandi musikate. Abonnez-vous massivement. Tuja one. Let's go. L'initiateur c'était Yonting. Toi qui essuyais toujours mes larmes, toi qui penses à moi, tu as supporté mes caprices, comme je m'heureux d'être près de toi, être enfant près de toi, femme de sang, femme de rivière, femme du grand fleuve, oh toi ma mère, à toi ma mère, femme du grand fleuve, femme africaine, femme noire, oh mon Dieu, femme dans le monde. Pour bande on a ce que vous avez vu, c'était ça bande on a ce que bali ndele. Maman yo elbika femme noire, pas femme blanche, ah donc femme nature dans le monde. Merci à toi maman Onyo surtout on dit ma ko kangazemi na yo 9 mois obota amour lopinga obota ba bana nyonso na mokili oyo parce que nzamba eba ikolali sa mobali bongi po alongola mopandi na ye moko omokuwa na ye moko asala ngai ekela oyo nafandi boye mpe asufle ngai ebisanga yo nde napesi yo mokili ekozalaka na yo nde okomultiplie mokili yo nde okoya akoya na semence ne akotikela yo eza na bamama ebele bazosouffrir abota na papa irresponsable ye moto azokende kobundana po bana na ye bakola eza na baparent ebele oyo bazomona pasi ye moko mama ye moko boye eza na mama moko ayebisinga alobi mwana na ngai pasi nyonso namona na bana na nga et voilà aujourd'hui mwasi mwana na nga ata moko te moi de la femme eleki asombela nga ata liputa oyo apesa ngai alobi mamour nazoyeba te mokili yango eza ndenge nini. Est-ce que tango to balaka to yebaka peke no bamibana na biso babetelaka bana na bango mibasi na bango souffrance o biso to monaka maman apesaki nga pasi j'ai failli même pleurer pour na kosuer larme ya maman wana j'avais que 10 000 kwanza na poche nanga na vu 5 000 kwanza na bi maman somba liputa maman na lobika mwana nga na lobika kana betelaka nga bino maman nga na sa par ya bandeko nanga basi oyo bayebi valeur na yo te ebele bazoluka kobala mabala oyo bakuta mama bokilo ya bien mais bazwi ba chance te mais mingi bazwi ba mama bokilo malamu oyo akipaka talika muti mais bakipaka ta mama bokilo te yayo za ndako ya libala mama wana oyo andoki wana ye mutabota mobali na ye ese oyo kobenga elelo mama na ya mutema mabe wana ye mutu abimisi mobali na mokili papa ya bana na yo lelo yo pende ngoboti bana na yo boye bana no bazokola oza partout na monde surtout bandeko na biso bazobokola bana na poto vraiment sala nga pasi mingi parce que kola mukana 4 heures eloko biso to mesana te to mona yango te to ye ko mona yango siko lobi bana na oba kipe yo te e osalo ndenge nini et ko salo ndenge nini parce que ba miso ba loba po biso to na biso na poto ngana yebi za na bato ebele ngana na ba histoire tala ya na bato ebele na poto bana ba abandonner bano ya ye moko ba abandonner mais ye muta moneli bango passe mais ba abandonner na bango ye na poto bazali ebele
bana bakipaka ye te bakenda kota papa na bango mama na biso aza motema mabe mama na biso aza boye esala comment nasombeli mama wana liputa nayebisi ye mama soki osombi yebisanga natongela yo nafuta mbongo batongela yo kende kopona mai oyo olingi na kibango bamagazi eza nango soki mpe olingi oja yenda yo kende kopona bandeko na nga tozala mitema malamu bandeko na nga yeba ntango okolia ntango okomela banzaka mpe source balobi ntango okomela mai oyo omeli boye olobi na banza mpe source oyo ya wana yango moni balobaka totia salite te na bisiko peut-être bakoki kokanalize mpo mai wana ekende balamba ngo mosu tozwa yango moni batelemaka biso ntango okomela banzaka mpe source vraiment yo mpe mwana mobali oyo olingaka mama na yo te kokondane kaka mwasi te eza na bana mibali mosusu bango moko bandoki ye moko mama na ye mama yokaka ngai te mama asalaka nga boye te mama akendaka boye te mama na nga kaka boye mama ndenge kaka boye yo moko okotisa degu ya mama na yo epai ya mwasi na yo yo moko lokola mama no akufa mama leki baza na importance te donc yo moko okotisa degu or eza na babiloko mosusu babénédiction mosusu oyo tozoluka lelo il faut elekaka par baparent nga alobaka moboti nyonso aza moboti na yo mama oyo nasombelaki ya liputa ndenge alobaki mwana nga nzambe apamboloko kozangaka maputa te estce ezalaka liputa oyo alobi na nga ye alobi kaka opesinga liputa kozangaka maputa te estce ozanga maputa oyo alobelanga ezalaka liputa ma mosusu mpe na kozangaka eloko te ntango mosusu bénédiction oyo apesi ngai ye apamboli nga nga alobaka moto mosusu aza na posa asalelanga bolamu aotala nga alobi petit oyo nazalaka pena na posa na ede ake mosika asala betido akoma pena na niveau moko boye donc yo osaleli ngai te kaka ndenge obimisi makanisi wana ya kosalela nga bolamu sache le Dieu tout puissant akosimbaka moto moko akokisa rêve oyo ozalaki na mokona nga vraiment merci beaucoup yango nde ezalaki esengo na ngai ya mokona lelo komona yo lisusu nakumisi nzambe komona yo mama na biso dans le monde balobi basi ya makasi et lelo toza bongo na suite fin na biso nayebi te soki ekozala fin parce que ana Gémidor ezalaki débat ya kosakana te ntango émission wana esilaki babi mamour te boye te donc tosisi tolobi débat oyo tokosilisa yango te yango nalobi nazonga lisusu mpo napesa sikoyo conséquence ou pourquoi relation en distance esimbaka te pourquoi ekoki kosimba te et pourquoi mpe ekoki kosimba est-ce que relation en distance mamour esimbaka nga nalobi oui nga napesa yango chance et puis napesa yango chance boloba te ke mamour seki yosalaka yango toza jogo nango eza bongo te juste que tomoni mpe bandeko pembeni na biso basali yango esimbi tomoni mpe biso mpe tomeka mpe misusu esimba tomona mpe makambo mosusu mpe okende oyo ocomprendre ke moto intel ayaki na vi na ye ka po asala yanga boye mpo na découvrir eloko boye ndenge nalobaki yango na mikolo eleki nakoloba yango lisusu na émission te émission toye directement kosolola yango na mamour mpo na conséquence ou bienfait ou nayebi te soki nakoloba nini ya amour ya en distance ya liboso nakoloba boye toyebaka eloko mosusu ntango tobotamaka tokolaka tokozala na famille na kati na libota omona bobotamaki 5 botikali 4 toza na eloko babengaka destin nzambe akopermettre ke mama botaki bamamour 7 mais totikala 3 tokoma oloba nous sommes en nombre de 3 mpo ya nini baoyo baleka totangaka bango te peut-être bazalaki bamor mais peut-être ndenge ezalaki tikala nombre de 3 pardon mwasi moko mibali mibale mais peut-être ozalaki 7 donc ezali oyo nzambe alingaki atia mpona mama na biso okobota bana ebele mais okosimbaka misatu bawana nyonso bakokende na bango bakoyaka na nzela me mama souffrir mpenza ayoki zemi ake mpe 9 mois nga mpe yeya na memi pesaki papa mama na ngaki okota omoni mpena mwana mwasi ozaka yo moko omoni mpena mwana mwasi mwasi yo akei ko otali pena bi nzambe tongo toko memi bale oleli mais ezalaki destin nzambe ayebaki ke surtout ya suka pena mama na biso abota boye nake pena natali mwana ngo alinga alekanga na kitoko natali ye kitoko natali mamundi natali pena nasimbi pena mwana ngo tala so bana babebe batumbaka bango bakundaka na bango te
nateli siko mwana mwana bi o le kalé soit tu moi misapi yango boy à l'image me revient au Seigneur. Merci pour tout maman. Je sais que biso toza pona yo to ko essuyer ba larme ya bandeko bakita. Ezala ki bista. Ta on a komi na moni. Passé na ba moment na nyoso mama za kuna mai na makila. Na moni mama na ngako kufa. Na ibisi esko ko tikamete. Toza déjà mis ça au bota liboso toza esko ko tikamete. Voilà. Nalingi na yebisa biso ndenge moko na amour à distance eza likambo ya distance. Soki nzambe alobaki mamour vi na yo okovivre na mobali azalaka na poto aza na mbandaka aza na Kisangani aza na Goma aza na Bukavu aza na Bengela aza na Lunda aza na mboka na biso Kabinda aza place nini mais bokoleka par téléphone. Nzambe soki alobaki mamour okobala mobali oyo oyeba yete na vie parce que na bolingo pe toyeba na akate. Po eza moto muso alobi nanga papa Gila alobi mamour est-ce que bolingo ya moto boyeba ni te bosolaka na téléphone papa Gila est-ce que ngana oto yeba na liboso papa Gila to kutana na kata je mi dors. Na yebiti papa Gile yebisanga koyeba na oyo zolobeza poto monana toko na toko ou eza koyeba na oyo ezaka keno na téléphone parce que soki komonana vidéo ya appel vidéo ya tout monana par là je voulais vous dire que amour à distance eloko moko simba na motema na yo que eza eloko ya destiné soki nzambe alobaki destination na yo na mokili o ndengo ye okosukaka nango na Belgique et pas ya intel okosuka nango na France et pas intel ba relation nyonso ko bandosala sur place oyo ozali et ko banda ko simarate yango monaka il y a des femmes ba mitunaka ba question yango nga mibali ya Afrique bo monaka ngate mibali ya Angola ba mona ngate ya Congo ba mona ngate mibali ba mona ngezala ka ya poto to sala ka ba 2 ans 3 ans 4 ans to kaboni na biso mususu so yesu kaka ya poto sosola malamu oza na destination oza destiné ya kokende oza nde moto en Afrique toza moto kende no poto mais yo moko tellement recevoir kango awa e fandi obimisi yango wana sali makambo ba junior okula jogo na biso akati ya France na mikolo ya tokobetele bango nde tobetela bambape sikoyo yo ye na bolingo bimisi na yango po yo ozalaka na chasse ya mibala poto omona mwasi mosala babi enga ngana na chasse ya mibala poto tout ebimo keno lelo mosusu akoya eza likambo ya destin osimbaka yango bien te eloko ya liboso tia na motu na yo bolingo ya poto amour en distance ezalaka na mbandaka ezalaka na ba 100% poto olobaka poto te so lelo tolobaka kaka amour en distance a poto parce que bandeko na biso ba libanda na vie na biso na poto or ko bala pe mutu mona kisangani mutu akisangani pe façonner vie na yo asaleli yo makambo mutu poto ko kosalela yo te ma vie na biso ne to tchaka la poto na bonga na poto bon quelque part peut toza na biso na faute te parce que tozo mona lelo ndeko akeka ka poto lobi mamsu merveille nieze otali merveille nieze otali moi vitesse tala kaka noela ka puluta nga petite sœur out ko ke les États-Unis ka lobi petit comment pour sa carte tozaki na bana pour sa carte petit comment pour sa carte longo la voiture longo la kepe na sali ba course petite ayana otali pena obi o makamango boye ko ngodi ilunga koma bo otali pena yango moni epusaka biso pe tokende na biso po mutu nyoso alingaka te ke ariske vi na ye kaka po akende yokanti bandeko nyonso bazokende odina bama ya baturki bazobeta makolo banzela ba États-Unis bazokende banzela soki mboko ebimi susika soki mayotte bandeko bazokende kosufri na bamanyotte yokanisi ezaka juste po bakende kaka mpona esengo po kongola alinga mpasi nga pena yango mpe ça me fait mal au cœur komona ndeko kongola azofilme bandeko na ye bazolala libanda na poto afilme botala poto bolukaka nde bolala libanda eza mabe eza mabe eza pena mabe pona ngai eza mabe jusqu'à quand on va se livrer toujours se livrer toujours dans les merdes toujours se livrer dans les merdes
ozo ko filmer bandeko na yo ozo ko sala boy mutu nyoso ta wazo leka na souffrance parce que azana posa azo loko o baloba que non il y a pas de bénéfice sans sacrifice alinga se sacrifier a souffrir mondamu ba que le kuta pe ba bebele bazo kufa na nzela otunité banzela États-Unis nga mukolo petite sœur nga za na Brésil bazo katisa bazo kende banzela wana makolo je vous dis que naza na ebembe nga na ebembe wana na téléphone nga na peut-être na supplément mais je suis sûr qu'ils allaient parce que ils allent YouTube ba kocha ba blog musute omoni pena ke ebembe ndiko kufi ya mwasi kopema baninga batiki ye petite sœur nanga zo bisanga yaya mamour bondela ponanga yaya bondela ponanga eza aventure te eza likambo ya destinée et tozo bondela nzela petite sœur akoma eza likambo ya destinée abali kuna amour à distance eza mabete et le quoi pour comme ça amour à distance mabe ndeko na ngai ya mibale pour destiner déjà na émission que non soki déjà destination na yo nzamba sa yeba ke yo okosuka place boye wana eza makambo nzambe yango na peso no ya liboso tia na mutu na yo na amour à distance mais ya mibale oyo esalaka ke babolingo na biso esimba te eza mensonge mwasi ya lokuta mobali ya lokuta okomona mwasi azokosa mobali oyo aza deja na esika oyo azoluka kende peut-être biso tokomprenaka eloko te tolobaka mingi mibala poto baosakanela biso bi pourquoi mpe basakanela biso toa na Afrique tu manques peut-être mon tapé sur $50 au moins le coup la langue. Oui, c'est bien bon parce que tous ça la paix banisala ba salaire na biso eza na okanga. Qui est en Afrique? Et là déjà mbongo ya évelé en Afrique. Or au bosani ki oza mwasi ofika penzo to na yo oyika penza mobala ya kutani na yo ayiki pe abi wana mwasi. Mais yo mitika no gbete. Apisa ngambo mutebe asala ngaboy yemta kabila nga $50. C'est pour cela moni ba bolingo ebele peso ke na buzoba ozuki bo mwaso bwaki na se po mutu muka sakanela yo ndeko nanga amour en distance soko lindo réussir yango mensonge omoni mensonge aza moko eloko oyo eto détruire ezala kuta distance ezaka bolingo normal oto kutana so mwasi aza lokuta mobali ala lokuta ekosimba te. Il y a des femmes au balingi bamona e azana ngona place azana ngote. Je connais des femmes azobeta lisolo ya famille ya batu mususu. Libota na yete mais comme ça on est libota ne po bakola ki ensemble po bazalaka côté moko azu identité na bango changer. Mensonge et bomaka. Tant que mobali moko komi ko tia attention na e pa na yo. Ndenge na lobaki soki mobala poto alingi yo to mobali ya mboka nini alingi yo mingi totushaka poto na sina zoba parce que la plupart ya babiloko ezo salema bato bazo na mwa mutu te azu victime mpona bolingo ya kisangani o mobali moko mbanda ka boyinga o mobala bwenda boyinga na mona kaka makamba poto yango bandeko na ngana otanga poto toyoka mingi ka poto mensonge. Mobali mo aza poto amona kote asimba ayebi famille na hote ayebi nini te osolola obino bo osolola eza moyen ya koyeba yo akuti yo na lokuta ebele bolingo wana ekofanda te tellement za mobali nga plus na oloba mingi na bana basi parce que toza mwana biso na ba mwe koya na kolobela pe mibali na mabe na bango basalaka mais oyo mingi boyeba ke toza na mois de la femme na zone nga ko aider mingi bandeko na nga ya basi mobali ya libanda soki déjà bandi kozwa €1 na ye a commission déjà na €50 €100 €200 aïe déjà bando lingo nzamba simi mutema na ye parce que ce sont des gens qui souffrent. Babi ma 4 heures on a notre za pongi dikonanga mwasi ake kobeta kayu
aye kolinga yo jeter ma téléphone bokokutana na bino te bokokende restaurant te bokosamize te bokosala fete te okosepelisa ye te peu importe amona qu'on appelle vidéo akotondaka na ye yo te mpe akozala nde kaka na pusa te eloko te soki kaka otie lokuta liboso ndeko na nga mwasi relation wana ekofanda te bosana nango bosana nango ya mibale manque ya confiance koluka kodécouvrir naza plus na bandeko na nga basi mobali alingi yo aza na vie ne po eza mibali mosusu bayaka balingaka biso bayebisa biso vérité amarie ayebi na ye biso nga na amarie na mwasi na nga na ndako boye abeteli mpe mabe ya mwasi ne te ayebi soki nga na nga bien na mwasi na nga me nasepeli na yo soki yo moko boyi boya na yo mais tellement peut-être oza na intérêt navanda na ngai peut-être omema nga na poto peut-être boye yo komi siko kosala badécouverte boni yo boni kuna na ndako no boni kuna boye boni kuna oboyi basuki so place o basukisi yo mibali ebele balinga yango te surtout ana olobela bandeko mibali bayebisi yo vérité po ebele bozalaka bayebisanga pete nzoka azaka marie mosusu mpe kozala mobali ayebisaki no yo vérité aza marie abala na ye légalement te asala na ye conservateur te oyo tobengaka mariage civil asala yango te mais azali marie ya lwa kutu somba oyo baluba baloba yaka tofanda mais lokola eza réalité ya mboka mopaya il faut respecter être humain oyo avandi na ye na ndako et puis dans le mariage déjà na nini nango construction nango soki de osali na mwana mutu 6 mois eza conjoint de fait donc aza mutu na yo oyo oza na ye na français babengango conjoint de fait bandeko babala bayebi bandeko balingaka na mwana bamariage bayebi makambo yango ndenge ezalaka conjoint de fait yango omonaka mobali soki mwasi abimi na ndako na yo osali 6 mois olandi ye te baoconsidere déjà ke bookenda pa ya divorce soki osali 1 an boza badivorce 12 mois ebeti vraiment bokomi divorce bokende ka nde banda ya leta soki nde okei oke kofunda mwasi na yo ale mwasi nde alimi azongela mobali alimbisi mais déjà dans 1 an oza na droit ofunda mwasi na yo te après une année oza na droit te po bandeko ebele na afrique tozalaka nga alingaka mariage civil nalingaka babala nga civilement pour dans la considération oui c'est bien moi ça les ma bongo et ça les ma bongo on parlera de ça mon colomiso sur l'autre le bonhomme makambo c'est important mariage à distance ou amour en distance bande konanga koluka koyeba mobali mobo aya lingi yo ndeko nanga mwasi aborder yo famille na bino ndenge eza peu importe oyo na ndenge nango ezaleli parce que la plupart des femmes oyo bazolela mingi choc wana ke mobali asundolanga ya poto mingi namonaka bana oyo toza na mwa baka moko moyenne moi pour ne pas dire mobola parce que nous sommes des enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas prononcer que na mobola. Quand tu as Christ ou mobola tu as la vie éternelle et tu es en Dieu. Christ en toi est un miracle. Moi Nzambe parce que yemoko pa lobi na biso lobi le pouvoir de la vie et de la mort sont au bout de ta langue. Toi, tu confesses. Makamwa Mabe, il a dit quoi? Je vous ai formé le projet de paix et non de malheur. Moutoua zamona na nzamba yebi makamba bonzamba ko lo barate kenga na mobola. Mobola te. Parle que na classe moko moyenne. Et mobali moko aye ko aborder yo na classe moyenne na yo komi ko contrôler mobali wana sa yebisa ke vérité ki azana mwasi okomi ko kota na ba Facebook okomi ko kende ko yeba mwasi na zaka ndenge nini atele makandenge nini ma polonaise la ndenge nini mwasi ko tungana leke na kitoko ma chérie détrompe-toi que bolingwana distance ko fanda te boko kabwana parce que mobali mokote le bazala mobali niama azala zoba azala un garçon oya ko permettre moi si moko ya olinga libanda afinga moi si nanda c'est un garçon
C'est un garçon. Mobali mon côté. Na bala mwasi na nga na bala mwasi na nga te jamais. So moni mobali a permettre ba finga mwasi na ndako c'est kaza garçon. Peu importe bakabwana. Tala na obeti la bino masolo na yebi. Yaya ya mwasi azui mobali na poto. Yaya wana ki cherche kaka. Ko luka ko yeb akoma kota tina ba mi à Facebook ya mwasi ya mukolo mobali. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais ça y'a na mena vu. Dis donc yom to bebisi bala na yo. Mais si on bebisi bala na yo. Comment yo komi ko luka ko découvrir comme ba ami ya mwasi ya muto yo bazo zona se. Eza canal nzamba linga ki ba lekisa yo. Po omona mbamsu ngele ya vie na yo. 2. Libala distance est si maté. Mobile les ça comprendre que ça cobra. Au vent d'arrêter ça serpent à katina. Na pesi liboso lokuta, na loba ki destiné na nzé nzambe. Na lobi susu lokuta et puis na yo loba na yo. Manque ya confiance. Il y aura plus au bord loba na yo. Na katina koyoka si tu as le Saint-Esprit, on va ressentir que mobile en sanga. Mobile en loba na solo. Et puis les mikolo balobi ba basali betide ya bolingo balobi l'amour n'existe pas. Ba ke balobi bolingo existe kana ba benga oni. Ba feu ba makamoto zo mona. Yaya mutu moko te na poto soka lingi yo te akoyi ko banda ko pesa ko ba emploi du temps na ye abenga kayo ba to poto baza bazo yokanga. Akopesa yo te so monika mobali bo vivre ne. Ongai ni na zaboye to bando sola mingi kana weekend. Wani ya bolingo te. Bolingo tango yaka. Soki kutu nani papa na biso Salomon aloba on a cantique ne réveille pas. Ne réveille pas. L'amour pendant que l'amour ezolala. Bolingo ba mekaka yango te. Soki kaka bokomi na bolingo moko boye okomona okomi na esengo ya kobengaka mamu okomi koyeba mamu osala nini mamu aza wapi mamu et puis comme maman na télépathie. Bolingo distance pe comme na télépathie ba nanga. Surtout ceux qui ont tambola bien na okoma na wana sima. Ezaka na télépathie nango. Na lingi na yebisa bino que manque ya confiance et ko détruire nzete oyo et yaki po yo matoli ya mbuma. Et mususu na ko baksela yo manque ya patience. Mutu alingi yo kalate. Peut-être on la bêtise na ye. Ayebisi yo peut-être qu'aza marié mais mamso azaka na relation. Musu pe ko za marié te azaka na relation. Relation ne ya ke lambela ye ezora soin na ye aza ko sala étude. Peut-être moi so ba vandi na ye asi amoni mo ba remarque biloko mike ba pacte to respect. To mona mibali mususu ba boya basi bazalaka na bango akomi na mwasi wana ya sika kanisa ki mwasi na sika za bonheur. Njoka ne malheur so atali so na lobela linga so na poto e ko revese na kela na Afrique. So tango en Afrique akuti yo lisusu. Mwasi moko manki kutu ya patience. Yo kuna poto za mwasi na yo. Nga koto na Afrique. Boni boy. Nga kutu boy. Surtout biso basi to linga ko yeba te mobala biso vérité ba futa nga le cas. Oso ki oyebi ka ke ba futa ka mibala poto po biso basi to koma makasi na ba recherche. Oyebi loko yo na kiti wana c'est to koma makasi. To yeba société poto ba futa ba ndona basi to yebi yango. Mobali so ayebi si oka vérité nga ba futa nga les 12. Tous les 13, tous les 15, tous les 27. Mbala moko. Yo déjà comment calculer que le autre les 9 mobile na salaire les boy obandi ba problème. Fièvre moko bo inentendu. Obeli. Mama beli. Mwana nanga beli. Bande ko nanga ya basi eza moko oyo ekenda komema biso na biloko moko mobali ya baye na ye yango. Mobali moko te alingaka te ke aya place moko ayeko luka kimia eye kosala ye lisusu chevauchement ya vie na ye eye kosala désordre makelele manque ya patience epuis koboma yo libala wana zala na patience alingi yo lelo tala somoni makambo ezokende bien talisa kolo mokili papa nga napesi fidélité na nga na mwana mobali oyo si et seulement si aza sur ye ekokisama na volonté na yo. Toke lisusu na infidélité. Ndeko nanga mwasi. Infidélité.
moni mutu nyonso baba bana biso kala bando ba biso loko soko lingi mobali te ko lia mbongo nete omoni mutu nyonso to lia ka mbongo ne na poto akabelo 1 euro 10 euro miso baloba maloba likola mbongo na bango bazali miso baloba maloba nzambe fio na otine ba mbongo na na pasi na oluwa na poto petit ol ba aventure akanga na hotel petit ol ba aventure ye en monde nzambe biloko ndali miso baloba yo siko yebisanga wana 5 mitu na poto yo kutokoma tina Egypte siko yebisanga na minute onde mozabo ozozela nini mobala France abala yo to ya Canada to ya wapi okozwa kaka eloko te parce que bango nyonso ya lokwa mbongo alikelemba ngala sala alikelemba te na linga alikelemba te na yebisa mama na ngala sala alikelemba te lelo pa comprendre ça osala mosuku na vie mbongo alikelemba na mona onde mbongo masuku lokwa eloko bible boya na moya mbongo moko batu na batu boya na l'esprit na ngoye l'esprit na bango te ntango bazoya kosangana boya ko détruire yo vie na yo mbongo na suzoke moto akoloba mamour aussi likebe ezobikisa biso likebe eza bien benga na privé tozongisanga na émission 5 émission nazongisa nalobelo mabe ya likelemba conséquence ya likelemba ememaka nini na bia moto nazonga mokoso na moloba bandeko ya mamour oyo oza na posa amour en distance esimba yo ozwa libala na yo soki mobala yebisi yo yokela mobali wana zala na patience zala na fidélité na oloba na mobali oyo déjà bokomi na baniveau azozwa charge na yo akuti peut-être oza na bana azokende na yo boye eza na mibali mosusu alingaka asala bafere na Afrique amoni ke avant nakomisa mwasi na nga na poto tokovanda na fille na Afrique yaya patience wana avant d'ici na Afrique nga na mona mutu avanda 5 ans na Afrique 6e année 7e année poto aka na ngula mobala utaka poto ayaka ngula 7e année amemie na bana 4e mois na libongo tie botanga na kati ya poto baza na Suisse ou bien Irlande si je me trompe pas 2 pays wana bandeko patience efutaka kindumba kokosa mobali esalaka ke eboma nango amour à distance eza ka bolingo neti bolingo nyonso ekaboli biso ka na sexe tokokouche te epuis ezalaka ndire na lokuta moko ya vérité donc bolingo moko boye moto ozomona lokola extraordinaire mon cœur mon bébé epuis ezalaka na pardon moko oyo bato soki bafani esika moko basenga na ko pardon monete amour à distance ekomisaka motu na bolingo moko mona akoma sensible ya on a benga ki on émission ya liboso na baki eza formation ya ko former moto eza na basi musu bazala ben poli mais à partir amour à distance akoma sérieuse moi si musu ebo senga pardon te na amour à distance akoma senga pardon parce que quand senga pardon ko ebi ke intérêt les 100 euros botine les 200 euros botine là moi si musu pe na amour à distance abonisa famille na akenda siko ndeko na nga na bandeko oyo ba réussira na amour à distance basala pe kisi te oui ba miso basaka ba kisi wana to biso toza pona kisi te nga vraiment naza pona kisi te awa na olobela eloko eza normal ou eza surlié pe logique soko lindo réussir na amour à distance si anzambe na liboso ya mibale zala sur na yo moko peu importe surtout soko si ondimi neti na basi obondima ke mobala na mwasi na yo ondimi ye soko si ondimi ye kanga matoyi yebaka un jour bolingo babomba yango na si ya misa te bolingo oyo ozopesa eza traitement makasi na motema mobali mwasi wana oyeba yo un jour soko aza na manque ya maîtrise obenga ofinga yo mpe soko obandi kofinga ye operdre bana asosola ngo baganga coach baganga bongo coach mwasi alibanda finga mwasi anabute bana ngatosola baganga coach ibenge coaché donc afinga raté yo peu importe poeza mibali musu bayebisa bato vérité ayebiso ke mwasi nana ndako nani aza impoli na tozalaka na ye bien mais tala makambo akoma osalanga miso ezala lokuta te parce que bino botyaka mibali apoto so azoyebiso ke mwasi naza boeseke ya lokuta te miso mpena bamona yango po ebele bakufi na makambo wana
mosusu bamona yango. Mais yo mwasi oyebi ke na posa na zwelo ko il faut vivre le quoi na kati ya Gemidor to tourner émission nde na fandi bonga maman na plateau na sima ya caméra nanga ndenge papa nanga don azawana na sima caméra na moni nguma. Il faut na ba ndenge ni na ko expliquer donc pendant alongwa atelema nguma wana sala don elo côté. Et ça, le coup, l'amour à distance. Quand tu as besoin de ça, il faut y avoir supporter. Aux ala moi, c'est à monter ma monnaie. Parce que moi, si on y a zané nandaku, assez à comprendre que azam moi, c'est ta fille. Parce que yo, parce que la qui c'est aux filles, bon fan d'athée. Ce qu'on lui a réussir, il faut aux ala maman, aux ala na monter ma monnaie, aux ala na patience, aux la infidélité. Surtout dans mon tour déjà ba ozo soin na yo mobala ozo charge na yo longola infidélité zala calme chéri rien linga ye ko betela kaye masolo ya vie na ye ya poto te ko lukaka ko landela te surtout ceux qui mobala si a présenté na moi ba ami na ye to ba ndeko na ye parce que l'amour c'est comme ça. Maman na biso mbili ya la belle alobango coup de foudre oya kwelo na kuwana te na kawana te atombo ya musaka lobi aza extraterrestre eza na mobali muso akoyi na kawana abenga voir même bandeko na yeke ba surveiller la fille parce que aza na besoin zala calme arrêtez ya koluka ko yeba ya koluka ko sala boye camarade ya mobali okomi ko tuna camarade ya mobali na otune na poto kuna yena mwasi ne bazaka ndengeni etali yo mana mususu yo nzamba tchaki yazala kaka Mardoché na yo po yo kende ko mona roi Esther zala sage peut-être pe lui-même azane roi o bokutani na ye. Bolingo à distance ezalaka lokwa to bengaka amour fraternel balobaka amour wana eza bolingo moko te ke yo mutu abimaka na ye na yo te po lelo biso tobimaka na biso na mibali dans na bali yo te tosalelaka na biso ko bible elobela biso te ebele omona mutu mosala nzambe azoteya nabimaka na ye na basi. Moi je connais un pasteur au Congo aye ko aborder nga et tout azela ki na sisi émission nanga aborder nga et tout na sima nanga zo balanga bi moi étant qu'un pasteur naza contre bato baloba ke non to bimana na oyeba nzoto non après libala un pasteur na yebisika moto nazaki ne muchele je les sali ba wario place oza réalisateur nanga place nazaki na yebise na bi muchele o alia mbuma to yeka to lia na biso kaka to lia tolie na muchele na kapela sombi bantabane tolie to meli tangu to silisi abesi nga mbongo il me voit parce qu'il vit en France ndenga dans sa l'émission moi il a constaté aleki apesi nga mbongo apesa nga $30 ala na émission na minuit apesi nga $30 et ayebisi nga na flat place avandi place boy na kenesi muchele o alia mbuma to benga na te atika la mona mate. Parce qu'un pasteur, tu te présentes devant moi comme un pasteur, tu me dis que non, après bon. Tellement ton salaire à Nabiso, amour à distance, mon bal à salaire en côté. Place mon dans le bac amour à distance, c'est ça pour la micro. Ah, ce qu'on a côté côté micro. Au ligne pour on a payé et qu'elle ne sont aussi car. Au coup de la balle, moi, c'est la ronde auto. Oh, la qui s'en a na yo. Oh, pesanga te. Mi bali musu ba senga raté. Je connais des gens qui ont été dans le salon qui ont banana mobile nanga. Ya maman asenga yelo. Aho sengo te pona ni. Alobi, moi ça tourne alobi pour nini yo senga ngate baninga nanga musu basenga ka bango la senga photo boy. Mobile alobi, je te veux dans ma vie. Na senga ka otepo, na mona ka déjà osa être moko osa faible. Ce que soit dans le bina bando ko senga ka yo. Sala ka ngaboye, koti saka boye, la ki saka ngandengo zaleli. Et pour pousser au Kéolinga Mouton, sur le coin de la ligne à la Rayanga, quand on monte ma soeur en Afrique, tu reçois la biso, ce qui était tu reçois la biso. Mais ce qu'on dit dans le bail côté Mikolo, c'est que bon l'amour en distance, et l'inga chez les parents, t'es moi le amour et l'inga chez les parents, t'es pour un niveau de route à ma parent, oui. Et l'inga querelle, ce mobile no bengio, zala quand même censé pour toi dans la chambre. Oui, si balé qui n'ont maintenant son na tonton na bino etel au kangi dans le porte au bandi ko sura na mobali na yo zala kana système ya kozala tena mo babilo ko moko bo bilinguistique
olati ata mwa soutien moko ya kitoko mwa cycliste to mwa eloko moko ya bien otie mwa bokokosola na ye otie mwa telefone en distance ntango bokosola la petit vie à mangeant akozalaka na posa na yo eza mpe na ntango okosala mpe surprise posa bolingo na yo naolobela na bato balingani naolobela na bato teke bosala biloko ya masakano te mpo biloko ya masakano yango nekoma leloko publie bato bitakala etamboli yo kanisi bato bapiblie bango bayebaki eke bapiblie ya monaki kaka bolingo mais na erreur moko ya mokie nde ekosala nini mobali wana mpo avange bambongo na ye avange makambo na ye aye kopiblie mais simbaka nango pete parce que eza eloko bwana ekosala yango na amour yakomona bapublication yango ezala nango su na sens te nzambe afort nzambe aza fort po diable alingaka asakala na biso bandokotisa biso na biloko moko boye ale nzambe atie eloko moko mpo na biso bénédiction na biso atieli biso amour à distance peut-être kosunga nga alobi mamour alenga na ye na bandenge ya bolingo todéveloppe bolingo na ndenge na biso ale yo moni bénédité na nga mpe namona ya yo ozwi obandi kopiblie nga seigneur abi na koneutralize biloko wana aneutralize yango biloko moko ezaka su na efe te yo moni mibali bapibliaka su basi bazaka su na efe moko te vraiment bandeko na nga amour à distance toza nango mpe tokocontinue mais awa déjà baopesanga déjà signe que aire na nga ekoki oyo aza na mato ya koyoka ayoka olingi ovivre bien na amour en distance na yo ozala à l'aise ofanda na mobali odeja ozwa charge na yo osalelaka baprincipe oyo mamour ayebisi yo moko obenganga oyebisanga mamour tu as raison et place yo moko moni erreur ezalaka réparango rapide avant mutuana akende merci que le Seigneur nous bénisse tomona na mikolo koya na yebi ke bino bolinga kolamika ka biloko mekelike mamo molinga mukolo bolinga mukolo yaka to solango na mamour eza groupe wana mobile ya WhatsApp ezalaka pona coach apesa aka bana na ye mate ya ndenge o nzambe akambela nga na lobela bango vraiment que le Seigneur nous bénisse bandeko nyonso na lingi bino mingi Justin Boula parlement européen coach na ngai oyo akochara petit le bible était petit le mabe kende bien nzamba lola apeso toujours sagesse pour tous toujours ensemble et que dekaka ndenge et kende libongo mona malamu Pablo na pesio bambote et puis mokonza bazombo Steph Dominguez babi bientôt c'est l'anniversaire de maman Lompinga na botama le 2 avril bandeko nyonso ya Gémidor ko bana papa na nga de onzinga ko bana na mama na ngai nyonso mama bita nzinga bato nyonso tu ba chef na nga ba chaîne nyonso mamour aleka et comme na bino pe bo sepelisa nga bakonzi na nga et Gémidor na botama le 2 avril et comme nanga bo sepelisa nga vraiment ba joyeux anniversaire ba cadeau et ko sala bien au sepelanga lobelanga ba défaut nanga lobelanga et le sepela pas nanga des gros bisous je vous aime beaucoup Gémidor la télé number 1 Gémidor c'est la différence qui monte